Ingeta, la famille, Bokota, 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 Bokoto, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, la famille, koya kola la kola mukana ya somo, koya kola la kola mukana ya koinda, koya kola la kola mukana ya kobeba bandeko nanga sava inda, ezo inda, nandenge moko ya somo. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, cher Bouchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu bandeko nanga kande toye pisakabino soki ya koloba ezali tokoya koloba soki ya koloba ezali te ezalaka toujours musala na biso ya kovanda kakimia mais soki bomoni caméra ifongwami video ya sika ekoti cela veut dire que ba dossier ezali ba situation ba circonstance ezali ya koloba ezali ya kobetela PCT ezali na ndenge moko ya somo. Lelo toye bandeko nanga na dossier oyo toye na makambo oyo ezoningisa mokili na ndenge moko ya somo, toye na situation oyo ezosala pasi mingi na motema concernant le pasteur Charles Bameko. Bandeko nanga nini ekomeli la famille ezosala pasi. Avant ya kokota na mozindo ya dossier ya situation ya circonstance ya makambo surtout nyonso ekozala bien na ya nano ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobali salakate, pe ezamu kie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata okomi na 65 ans, mama okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mokulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali sima te, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa tolo pe sima, sans opération, benga biso na lombangu, papa, mama, yo oyo otungisama mingi, na maladie ya hémorroïde, interne, tope externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, bona bokono ya diabète, AVC, tension, tope obésité, cave-cœur, gros solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix. Quand on a sabino batela santé, ce qui ko la santé na yote, moto libanda agotika la ko la santé na yote. Eza toujours ya moto ya ce que zo miyoka bien te, o monike nzoto eza bien te benga mbala moko Gavker na lombangu aya ko sunga yo na ndenge moko ya kitoko. Good news, bonne nouvelle, sango ya malabu la famille Gavker aye na ba solution ya makasi, Gavker aye na ba solution ya kitoko concernant surtout et encore makambo ya mabota. Pona bandeko na biso nyonso o bazotungisama mingi na o etali makambo mabota, en tout cas to sengi na bino bobenga Gavker na lombangu. Kuna ba solution ya kitoko pe ba solution ya makasi, ba solution ya malamu ezali na ndenge moko ya kitoko. Toyebike ya de ces femmes na ndenge nzambe akela bango moyen bakumba zemi ezate yango Gavker aye na système ba femme porteuse pona kosunga bandeko na biso nyonso mutu na mutu azala na mwana na ye eza mwa bongo. Voilà la famille
toya kokota na mozindo na makambo oyo ezoleka concernant le pasteur Charles Bameko. Koya kolala kolamuka sango ya mawa, koya kolala kolamuka sango ya pasi, sango ya kosala pasi mingi na motema concernant pasteur Charles Bameko bandeko nanga. Avant na ya kokota sujet oyo, il y a même pas 3 ans oyo ba makambo yaki kobima pasteur Charles Bameko abandaki kokende kosamba concernant makambo ya mbongo eza na bandimi ya église na ye oyo bakendeki kofunda ye ke pasteur wana abandaki koyiba mbongo ya église. Esalaki mbutu ya makasi tomonaki mpe bandeko mosusu ya Bostra bayaki kokota dossier oyo jusqu'à ce que Nzambe na bolingo na ye, Nzambe na mawa na ye ayaki kobimisa mosala Nzambe alongaki. Biso tokanisaki dossier wana esila. Toyaki kovanda lisusu eza na ba dossier mosusu ebimaki awa o azobimaka na mondimi ya église na ye ba makambo ezalaki ka matakita mais comme Nzambe atikaka ba oya ye te ayaki lisusu ko défendre ye. Awa toyeki kovanda boye bandeko nanga makambo eye kobima internet eziki, internet eningani concernant pasteur Bameko. La famille kande na ye lobaka chaque jour que ce koza chrétien, si tu es un chrétien et que ozole kaka nabitumbate mitalela bien penza makasi parce que chrétien nyonso, un vrai chrétien oya sambelaka penza Nzambe ya solo aza mutu oyo akomaka kotaka na ba épreuve. Mais soki ozaka chrétien moko ba épreuve kotaka te, vie na yo ozo vivre na facilité nyonso, ba épreuve na vie na yo etikala kozala te mitalela parce que musala Nzambe, parce que ba chrétien na ba chrétienne nyonso o ba salelaka Nzambe ya solo bazwaka toujours bitumba na banzela na bango eza bongo. La famille makambo awa eye ya somo concernant le pasteur Charles Bameko. Nayoki nzoto malili, nayoki mawa ya makasi, mais j'ai la foi et la conviction que après bitumba oyo eza na élévation ya makasi ekokoma na nzela ya pasteur Charles Bameko. Tolinga te parce que tango tokotaka tokendaka tolekaka na nzela ya épreuve. Après ba épreuve wana Nzambe amatisaka toujours, Nzambe alongisaka biso toujours eza mwa bongo. Sans plus tarder, bandeko nyonso o bokotaki sika, s'il vous plaît veuillez vous abonner massivement. Bo s'abonner. Après avoir s'abonner, bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non, à chaque fois que Étoile Nines TV arobandotiaka ba vidéo ya sika, boko zala directement informé. Vous informer sur notre devoir, torobo yango te pe torowanga nango te. Bo sala elanga partage mon combat, partage nde li kambo. Voilà. Bolanda nanu ba makambo bandeko nanga ya affaire ya mwasi ya pasteur Bameko ndenge ezokendele ngai ya bino mama Étoile Nines TV nazozonga sima pona komeka koya ko continuer analyse na biso kaka ndenge esengeli. Tolanda et on se retrouve juste après. Donc famille après maman na ye surtout maman mtazana piote lo kwa sana bomoi. Donc famille ne peut bunda siko avant maman la blanche akufa. Ko soke komi na ba ko maman maman na ye maman nazana droit ya 25% héritage à moi na ye. Maman lui ezali établi. Sinon le pasteur Bameko est comme normal parce que pasteur Bameko azana bato ebelo balandaka mais non ba congolais faut vous ajuster quand même. Non, ba wanda ba ngai ba so okende nango soki ba so okende c'est normal te biso moni famille telemi po Bameko bénéficier so Bameko akeka na makamanzambe maman mami ndenga zaka misu makasi ako bénéficier depuis non c'est l'homme qui travaille Bameko mtasalaka mami ako bénéficier on aurait pu se passer sa femme mais mobile ba koko que skoke mobile ndengo ndenge kutu bavanda wana mama nanga est-ce que boyebi ke nde bavanda wana kutu babalana te nde bavanda wana leta babalana te nde bavanda wana babalana te bautaki mpe kopambola bango kala mingi te bapambolaka mpe bango na leta te bapambolaka mpe bango te Bameko akobénéficie de eloko te baza na bango bamarie te Bameko aza na perte ndenge aza wana baza bamarie te basala mariage na mama okolana nde na église te na mairie mpe aussi oba babalani kala mingi te bazali
babalani na mairie te bakangaki bango bakutaka mwasi alieka femme seule. Voilà, c'est ça. Il y a 2 ans, bazali bacélibataire Maman, tolanda mare plus de 6 mois d'attente pour ça, la concubinage, donc pour ça, la concubinage, ça a déclaré, pour ça, la droit. Dans la France, pour la banane, les États-Unis. Donc, ça va qui concubinage, national d'État, ça va qui n'a le droit pour bénéficier, pas à mon bac, la beauté qui n'est pas une valide, voilà qui est légalement. Il y a que concubinage, à plus de 6 mois, ça a déjà déclaré, ça a qui n'a le droit. Quand on y est, parce que ça va toujours pas le droit pour là-haut. Même moi, ça légalement marqué, surtout la carrière passée, bah, me quoi, il y a une chasse, ça va sur les cas, pour la dingue, comme il y a une mamie. À ça, la kawat, moi, on est où t'as quoi. Non, mais c'est plus trop tard à jouer. Pas ça, là. Avant, quelqu'un de poste là, so une famille, so t'es ma, quand on va t'es ma, t'as pas ça pour moi. En anglais, là, avant, ça, quelqu'un de poste là, avant, ça l'esclave à mamie, azwanyo surtout à 100%. Si on va comme mamie à l'association là, comment on va te parler d'association, l'association, on va pas. basuwa banani batonga déjà école na association ngo batonga déjà école na Congo batonga déjà hôpital yango na association na ye bani donc ça va décoder baso ko bata ma bon mamie à association na ye azana nini bolo ngakuna ba de bon famille faut telema merci mais mai mama ta attention sur sisi ah oza attention mete pembeni kumakamwe pesa ya colère bandeko ma Chantal na dinga ko mingi pona Aimez la vidéo s'il vous plaît la famille, to aimez vidéo, ba vérité yango yo. c'est mais lelo Oh bozoyo kadonki yango nde ba vérité à propos ya libala ya pasteur ba mekona mwasi na ye. lelo ma Donc to aimez vidéo scroquer pe desali. ma Chantal moni pasteur ba mekona mami bavanda bongo kimakangu ti babanda koteya bino bazalaki bamakangu babalanaka te po biso bamona bamapase bameko eleo na réseau sociaux makamapase bameko ya tongo na réseau sociaux biso tosala balive wana biso tosala balive wana babalanika sebolu babalani na mairie babalanika ya mingi ntango bakangi bango awa na police awa na France bazalaki basala mari civil te bazalaki ya kobalana te basala kobalana te mama mi azalaka so marie na mobali na ye na bana na ye pase bameko bandaka koya kovanda na futela so chambre so nde na nde balingana histoire na bango ya mobimba ya bio na ndenge balingana na ndenge mama mi aboma libala na ndenge bakoma kovanda esika moko bazalaki ya kobalana te bazali bamakango nde bakomi lelo Eh ben, en tout cas. oui Maman Chem, ngai nazolobaka enseignement na ye nde efortifiaka nga c'est tout. Soki bazosala mabe bango moko kaka na nzambe nde moto nzambe moto akofuta bango mais ngai baenseignement na ye vraiment ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Enseignement neto bakata balien mama kata lien ya mama na yo c'est ça. Mama ata balobi kata balien to uti na ba famille oyo biso kutu to yebi te ngai na yebi famille na ngai na yebi famille ya mama na nga ndenge ezali na yebi famille ya papa na nga ndenge ezali avant nazali ko yeba ba makambo wana te. Donc avec enseignement na tangi pe Bible tout ça na Saint-Esprit balobi molimo mo santu nde ye. To aimez vidéo s'il vous plaît la famille. Oui maman. Aimez la vidéo, aimez partager. Maman Chantal. Oui. Bo admetaka ke soki pe rere ezali. Bondi ma rappelle que kasi maman sali mabe bondi maman Chem maman Chem Vous êtes très fanatique, ma sœur. Fanatique, franchement. Maman, et tout ça, vous avez développé. Maman, fanatique, na lobi. Soki bazosala mabe, nzambe akofuta bango. Omoni, soki bazosala mabe, nzambe akofuta bango. Maman. Na lobi te que je suis fanatique. Na cause à la fanatique à pasteur te. Na cause à la fanatique à nzambe. Pasteur jamais. Machata. Oui, ben nangai. Nakanga misu.
tika biso donc Nzambe monte régler kana même si se comporte pas bien même pour ça tous on a malamu te même bazali baba tu bambongo bango berena na Londres ala titala chipa munelo ka ya mamo lagi abasa ala titala na lio yoka na peso exemple au moins tozala na bakishasa na bane ngaku tunatikala koyeba te par exemple pasteur Denis Les amemisa batu ba télévision bosala bonzondo bona boy lelo suka wapi est-ce que mutu wana za su na Nzambe penza Chantal moi tu me question le bien est-ce que mon pasteur ba mekwa kata ba lien mutu wana tuni ana commentaire na moi kasi mama au moins débat to se comprendre te mama chaîne au moins to se comprendre te ngai nazana na kondima na ngai bino bozana oya bino donc eza moi pasi mama voilà nalingi yo mingi mais nalingi te tosala ba discussion voilà nalinga yo mingi nalinga makasi yo yebi ma grande oui loba mutamusala loba machele mutamusala loba te napesi bande kosi baza na panel mote nenga alobaka moke ozoyoka ba mama tozoyoka très bien oui toyoka d'accord merci tozoyoka merci mama nazonga kaka na mokele makambo mama Chantal alobi mama Chantal bible dit soit l'homme qui se confie à l'homme ma beso ko che like pa ya mutu biso bandimi ya lelo tokomi ko che like la biso ba pasteur tokomi na ba pasteur ko baza ba Nzambe boze ba te na sena bango makambo o bazo sala bango basali ba association pona ko ya kolia mbongo bana Nzambe bango bazo mona pasi mais mbongo bazo ko kabula ngo na bandimi te bandimi no mbongo na bango ya pasi Mama, biso mabiye bango. Vous avez une connexion connexion. Oui, connexion. Nous avons place bien, bon matin. Nous avons place bien tellement. Connexion, ils ont bégué. Pierre. Wana Pierre 29, itina se uzokoma utameze la famille ngasi ko loko na mona di mal ba congolais na kifanatisme na makambo yo na makambo ya Nzambe te yote mama Chantal na baka en général yote mama makambo elo ba biso na kibonzambe na biso ba congolais parce que totanga ate au fait congolais tanga bible te congolais tanga bible te tosambela na lukeke congolais tosambela plus l'église bato bazaki belé biso tosambela bon so ba congolais tolinga plus église bato bazé belé kuna nde tomona ke Nzambe bazo exister kuna nde église ngoya congolais tosambela bongo église faisait plein peut autant athée. Nous sommes trop fanatiques. Donc voilà, place makambo ezomi mabiso yango. Pasteur ya na lobby. Akoti sa ba mbongo na loboko na poche te. Batu bango moko. Mutu ozo komoko okozwa. Buku na ya lopango. Okosimisa un pasteur. Est-ce que ça a un sens? Comment okozwa projet na yo? Projet no za na libala na yo na mobali na yo. Ya mbongo ebele ko pesa mo pasteur ngana yebi ndeko moko pasteur escroka bango mbongo ya projet ya couple na bango histoire vraie pasteur neza kavosa likamnyoso il faut que pas dadi ndeko mobali ayebisa mwasi na ete akende pa dadi kinde inde dadi tala kutungana madame twana mbongo boy autant dadi abito bondela yaka na mbongo wana simbisanga boye si lelo tina moya lelo ndeko longa même na ndako akofutela zonga tina ndaku na bango ya tata na mama na bango babotai
po bazalaki so ata na 100 francs te pasteur aescroka motu mbongo na Congo histoire vraie eleka na famille na nga monde na obetela minobo pasteur baabuse trop bato baabuse trop yango tozoba likambo ya kifanatike koma yoza na projet na yo na mwasi na yo projet na yo ya bien bosali mbongo na bino ya pasi bobombi ale mpo borealize projet na bino il faut kobenga pasteur mpo pasteur nde aya okatela bino likambo aloba na bino se bokosala mpe bokosala te quelle naïveté kasi wana nde mabe te mamashe wana nde mabe makasi parce que yo oza na projet na yo bondela nzambe akamba projet na bino. C'est ça le problème toza nango. Ndeko benganga kondeko nanga pardon benganga sorry. Voilà. Yaka passe mon kambo. Allô Queen. Allô? Bonjour Hachem. Bonjour, bonne humeur, Calin. Vous allez bien? Ça va, naza bien. Biso tu as un problème à Watkui. Hachem na biso. Quel problème, ma belle? 2 semaines passées, pasteur Moro Sud-Africain Abimi a dit qu'il enlèvement au Salema le 23 dans le 24 septembre. Oui. Hachem. Nindele ba komi ba mindele ba kindasho ba église ngo so pena ba église muso ba pasteur muso ba américain ba lobi non nzamba confirmer le 24 ko komate ba to ko komate. Oyo kinde na zo biso Hachem na biso batu bakati misala batiki misala ba renoncer na misala batu muso bazwi ba économie na bango ba bimisi ba kabeli so na tuna ki muntu moko boto kutana na so sanga lobi non na kabelo mbongo alève mezo ya ngana lobi siko yo eloko ni election ki ngana kotika la yo ndoko kinde oh non tozo kabaka po moni bato bakotika la vie kokoma passe natano mama mundele penza na bi obeke makambo ba religion pe bazora mingi nga bato pe mayele zaka mwana se na bi mama siko yo zo kabela nga mbongo eloko ni election ki ngai na okenda enlèvement te o na ebité na moni olati fulan bon je me suis dit que ça musulman ngana bi mama na ngai mbongo na yo bombango ache na mona ki on kaneti ba blague na komanda ku jour wana na benga tana pe batito ba Amérique obike ba vandi na TikTok bazo prier enlèvement ya batu bakabi biloko na moni kutu na ba couple muso bazo ke kolongola mbongo na bango ya nini ya retraite to bombaka na mboko bakabi ba mbwa siko na zo ba telelo to comme des versets ba osuka wapi tala Hachem oye makambo nzambe ngasiko na ngana tuna ndenge parce que biso to bosa na rake makambo ya bonzambe boyo ba mindele mutu ba yela biso na mama congolais kanza nzambe za congolais kanza bongo Hachem ngana yo kaka ba pasteur ya na tika ko kate côté moko ba parler ba lien famille Congolais a commis ça même eloko babenga to benga ngo neti nini eloko eza na ba jeune na biso ça veut dire que ce qui par exemple HM yo za mwindu mobile no za mwindu bokobota bano baza ba mwindu eza les sous-moutins eza ba jeune au moins mutazo biso il faut kata lien wana papa no azaki soki na diabète yo kokobela diabète te c'est diabolique mama eza ba jeune eza neti ozolo bakino papa na nga zaki pembe nga na kobota mapembe te. Moi, en fait, il y a des choses qui me dépassent. Bango mo minde ba ila biso religion na bango. Na tika ko ka bango te ba terre biso ba lien ba biloko moko. Au fait des choses qui nous fait vivre dans la peur quoi. Bangisa ka mater obangisa. Ouais. Nous Congolais ou Africains tozaka na ko banga ndoki ko leka ndenge to banga kanzambe. Moi, ces enseignements-là, ça me met hors de moi. Na vanda ka biso na biloko ndenge wana te. Parce que je me dis Bible sur à partir à parole ne makamyo c'est résolu so la parole t'es affranchi makam à moment yambi Yesu osali 10 ans osambelaka baoyaka koyebisa okata balien je me dis mais depuis nzambe na yeba tata mwasi goodness non totanga la Bible pour nous-mêmes et puis to sengaka nzambe apesa biso esprit ya renouvellement d'esprit et puis to yebelo ko mosusu Bible et komama na français teni na anglais
oyebi langue soki ozotraduire yango HM eperdaka valeur nango eperdaka sens nango biloko mosusu biso omona mpo otangi yango ozocomprendre yango te mpo eza mpe monoko na biso te ntango mosusu fo toza babible na biso ya lingala ou bien babible baminoko na biso moko mpo tocomprendre yango mpe po nde biso toza boye bato bazo eske HM ezaka soki okati mosala nde olongwe mosala baozongisa lisusu te il faut réappliquer ta mosusu mpe manager mpe akolo bakenda kozwa o te soki bato baosuka wapi na minute oyo epuis moto aye ya kobanga mate ekomaka ya kobangisa pesa soki opesi te mwana kokufa lobi pesa soki opesi te libala ni kokufa pesa soki opesi nayebi so HM nga bamata nalanda yango lisusu te nakoma kolanda nga bapaster ya au mwa il prêche sur la parole ya nza natika koyoka bango to balobake balien ezolanda yo mpo bango mpe baza bato lokwa biso soki bango balien elandaka bango te ndenge nini moi je me pose cette question mama non tala baza kaka bato lokola biso soki boke place na bible bazolobela sur les 5 ministères balobi il les a fait comme eza na mutu te sur la terre oyo akoki kokamba milimo ya bato nzambe asala bango na elilingi. Le vrai pasteur, c'est Dieu. Pour que na minute bazue 2000 euros. Yo kanisa na minute ngoli moneza bien pour kamba bili mwa bato. 2 millions mara ba de. Oyo kita babi kuna bezaka bordure na mate babi bordure. Mais à chaque fois ça ba te ba bordure. Olo sambela yo moko que tu pries pour ta vie, que tu parles à Dieu, tu lui dis donne-moi la sagesse et l'intelligence. Ok, on a mutu déjà ça na kanda moi si na ya tout ya maté aborder yo pour vendre le qui si 3 heures du temps non, ora ko yo ko la telo ko moko le qui ça pour rien du tout. Ngana kanda mo na zara na ona batana na Alexandre l'église à Buzo boyo. Non. Même 2 minutes na opesa bango le souci. Non, HM c'est vrai. Non. Batu il faut toye ko lanzambe biso moko. Tanga Bible, oui nzamba azali tanga yango et soit renouvelé d'esprit pour batu baza batu. Merci HM. Biso tozo ya ka lève, masoko ko ya le 28 to yebité. Maman Beauté, bonjour. Tania, bonjour. Maman. Pardon. Nazongi parce que mwana moko ya pasteur mikolo azoleka na ba réseau azosensibiliser batu mpona makambo ya ba pasteur papa na ye moko pasteur abanga bango batu tala ndenge bakongole bazofinga ye non aza na Londres alobi avanda na Angleterre. En Angleterre, hein? On est en Allemagne. En Angleterre. Non, en Angleterre. On dirait Allemagne, je pense. Voilà. De retour, la famille n'a pas dit ebela batutoti kolanda. Ebela batutoti pe koyoka makambo ya affaire ya mwasi ya pasteur Charles Bameko akimi na mbongo bandikunanga. Kande na ipsaka bino Congolais azaka moto ayaka toujours na ba dossier Congolais azaka mutu ayaka toujours na makambo Congolais azangaka toujours et encore ya kolobate Congolais akreaka toujours en tout cas ezaka pasi ya makasi na oyeba te kande na lobakanga moko il y a de ces personnes obandai na kotambola bien obando banga nzambe osambelaka mais parce que ozana lokoso mbongo batu mosusu a créé matière aya kobebisa basala nzambe ba réputation aya kobebisa banzala nzambe image ezosala pasi lelo to lebi okokufa tango okokufa wani pa ya nzambe okendo loba nini nzambe nga na se ya moyi musala na ngai ezalaki kosambwisaka basala nzambe na se ya moyi musala na ngai ezalaki kosambwisaka bato bandeko na nga eza conseil na opesa bino kande na lobaka ba conseil mosusu ezalaka apprendre o alesi soko moni keno mama o pe alekisi na ba conseil na ye naza na temps kolanda ba conseil na ye te en tout cas kolanda na yo te mais ce qui est important eza que toyeba misala o to sala
kosala mosala te keno na osala mosala na nga mpona koya kosambwisa paster Kingandi, mpona koya kosambwisa bato Kingandi te. Totika bomoni baoyo tobengaka basala nzambe bapakola bango bamafuta ata soki lelo oyo esalemi keno mosala nzambe wana akweya eza devoir na biso te, eza pe ya biso te ke biso totelema na nzela na bango mpona koya kosambwisa bango, mpona kolinga koya kofinga bango, eza mosala na biso te. Mais plutôt totika nzambe ye moko ajuge bango, nzambe ye moko asambisa bango. Biso toza banani mpona koya kosambisa bango. Kana makambo oyo nyonso boyoka tokoya kolala kolamuka ka boye bokoya koyoka réalité, bokoya koyoka vérité ke makambo oyo balobaki mpona paster Bameko ezalaki lokota, eza bongo. Biso ba Congolais tozaka na makambo o mwasi ya paster akindaki neke kosomba bamapango wana nyonso nezaka na kombo ya famille na bango, eza na kombo ya paster Bameko te. Mokili ezaka makambo la famille. Totika basala nzambe asala mosala na ye. Pasteur Charles Bameko o eza pasteur moko ba Congolais bazo emiliaka ye makasi. Est-ce que vous savez qu'il y a même de ces personnes nga na yeba eza na bato nga oyo mama Étoiline Inès TV nazoloba awa, eza na bato o nga na yeba bayeba kosambela na nzela ya prière ya online o ya Bostra nde place bato mosusu bayekola kosambela, bayekola kosala ba prière de combat. Eza na bato mosusu na vi na bango mobimba batikala koyeba te keno ndenge eza boye ezalaka pe na ba prière de combat batikala koyeba ngo te. Mais na nzela kaka ya église wana ya Bostra bato mosusu lelo bayebi kosala ba prière de combat, bato mosusu balonga babitumba ya bavi na bango. Siko bato abongo biso tozalaka wana ka kolingaka koyaka koyemiliaka basala nzambe, kolingaka koya kofingaka, kolingaka koya kosabola na makambo oyo koyebaka mituna makolo te. Bino wana la famille kozala chroniqueur to chroniqueuse, kozala journaliste esengelaka toujours kosala ba recherche, kozalaka pressé te que non parce que nayokaki murmure moko boye mutu Kingandi alobaki nga wana ifo na ya kosalela ngo live. Kozala chroniqueur to chroniqueuse, kozalaka na bakanda bato te, mais sala mosala na yo soki makambo eza ya koloba eza te que non parce que naza chroniqueuse, parce que naza na besoin de visibilité wana nakoki koya parce que nazalaka na kanda mutu Kingandi ifo na ya kosambwisa ye sur les réseaux sociaux. Oza na besoin koya kosambwisa ye sur les réseaux sociaux te. Oza na besoin, c'est tout à fait normal oyo na mutu parce que na se ya moi eza na bato oyo basala biso mabeto ina bango, mais tu n'as pas besoin ya koya parce que yo ina ye oya kokosela ye makambo oya koloba pour que bato mosusu baina ye. Vie etambolaka bongo te. S'il vous plaît chers compatriotes, totika mosala nzambe avanda kimia. Soki mwasi na ye aibi ye mbongo ya biso ni na kati aza mwasi na ye bapartage na ye mbetu moko, bapartage na ye bamakambo ebele. Ata soki aibi ye mbongo ye mwasi wana soki aibaki ye mbongo kande boya nango boye ayebi aza na baraison na ye personnel, alors bino bokoya awa kozwa matière oyo bobanda tambola nango matin midi soir pona nini. Biso ba Congolais mosusu tolekisa yango bomona na ba pays mosusu nga nazwaka ba appel ya bandeko na biso ba Ivoirien, ba Camerounais balobaka na biso Maman Étoiline, en tout cas on n'arrive pas à comprendre vous les Congolais, c'est quoi? Est-ce que vous êtes bien dans vos têtes là? Pourquoi? Parce que baomona keno biso ba Congolais mitu na biso ezo sala te. Biso ba Congolais musala na biso na réseaux sociaux ezaka kato yaka ko emilie baninga. Tozo ya ko sala musala te, mais ba objectif na biso ba Congolais eza pona koyaka ko emilie, eza pona koyaka ko sambwisa, eza pona koyaka ko sala la kabaninga na biso mabe bandiko na biso ba Congolais. Eza bongo. Yango bo mona. Eza kapasi pe mawa. En tout cas, courage Pasteur Bameko, courage Maman Mami. Je sais que bitumba oyo bozo vivre pour le moment ekoleka. Eza ba épreuve. Eza na épreuve mokote oyo evandaka libela. Ba épreuve nyonso ekomela biso na vie, ezalaka toujours na date d'expiration. Donc date nango d'expiration ekoleka kala mingi te bokotombola lisusu monene ya Nzambe
eza bongo. Nga na lobi na nga ezala te ke non mama etoli na ya kofinga a bato nga na finga na nga bato te na yaka koloba o na moni ke non eza ya koloba. Voilà, soka na biso yango wana, permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine.